Bonjour, bonsoir, balandi ya Noela TV, napesi bino mbote, kuku, bisous, bisika nyonso bozwami, abonné à Noela TV. J'espère que Nzambe azobomba pe azobatela biso nyonso toza bien, bisika nyonso bozwami. Na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, j'espère que toza bien. Moma oyo biso tozali na tongo, j'espère bamboka mosusu baza kutu ya kolala nanu balamuki te. Nyonso bokozwa vidéo na biso la famille, s'il vous plaît, to partager, to s'abonner, to aimer, to s'abonner vraiment massivement et kosala biso bien makasi la famille. Ba chinois, ba wario, biso nyonso to s'abonner na Noela TV et kosala biso bien. La famille vraiment vidéo nanga lelo nazo sala na kotia pe vidéo na biso to yoka oyo manike auti koloba. Toyoka ngo pe eske alobi bien ou bien alobi mabe. Eske oyo azokoloba ekosalama ou ekosalama te. Toyebi ke moto akeli mokili ezali Nzambe. Akelaki mokili na maloba. Esalamaka nyonso na maloba. Nazoya koloba pona sortie médiatique nyonso ya artiste na biso Fally Ipupa o bayambaki na journaliste na ndenge arepondaki. Lelo ekomi ba analyse kita mata ba o bazoloba malamu pe bazoloba ba o pe bazokofinga pe bazali ba o pe bazokochola pe bazali ba o pe bazopesa ba conseil na ndenge ya bien pe bazali. Me bandeko na koyebisa bino kofinga ekopesa solution moko te na kote papa pe na kote bana ekopesa solution te. Yo yaka yo pesa oya yo oza nango comme sagesse comme idée olobi mais ke ofinga ekosala eloko moko te. Manike alobi ke Niki senga bolimbisi na papa ya bana, senga boyebisa bana basenga bolimbisi. Oui, aza na raison akoloba bongo mais akoloba te ke kufa ezali. Pourquoi totiaka liboso d'abord négatif kufa? Non, pourquoi kokufa? Non. Papa aye alobi posa ya motema na ye. Nga ndenge na moni Fally alobi azalaki na motema mabe te. Aye koloba kaka pona bana basenga bolimbisi na papa. C'est ça eza nécessaire. Papa na mama bazalaki ensemble me bakabwana me babota bana. Toboyi te balobi bana bo respecter ba parents parce que bango bazali pe banzambe ya se. C'est la Bible qui dit. Eza bongo. Papa aye koloba oyo amonaki bana balobi na mama na bango yango aye ko répondre. Réseaux sociaux biso toloba ebele tolobaki kita mata ndenge nini Fally abimaka te alobaka eloko moko te bazofinga bana bazofinga ye moko pe également na kati mais ye ayaka koloba te ko répondre te mais aye siko ko répondre koloba mais tomoni yango susu tokomi koloba susu pourquoi alobi boye pourquoi alobi boye. Mais biso moko na réseaux sociaux tobosani te ke toloba ke alongoli tatouage pona nini aye ko répondre. Est-ce que bosi bomona mutu oyo aza kokufa atambola susu na tatouage na nzoto? Wana pe azalaki na raison koloba bongo parce que mama ya bana ex ya bana ya ex na ye aye koloba bana nga bazalaka na papa te partout batunaka bango balobaka papa na bango akufa. En plus alobi j'assume. Nga moko papa, ngai moko mama. Oui, nayebi ke biso ba mama batu tozalaka présent na bana. Ekita emata tongo pokwa butu moi biso ba mama. Papa ayaka pona ko compléter bazalaka pe wana te. Tosalaka ngo. Mais papa pe azana nécessaire. Aza pe nécessaire. Tokotia oyo manike awuti koloba. Awuti koloba na kati ya ba audio na ye, audio pete na video na ye bayambaki lolenge alobi tokoyoka ngo. Vraiment ezosala pasi pe mawa. Niki bomba bana na yo, bana basi bakoli bomba bango.
mabe ekomelaka bana obe biso eza te kaka kufa non mabe ezalaka sorte ebele bakoki koleve mwana akoki kozala azalaki mayele na classe akomi zoba mwana akoki kozala ke na mosala azalaki na fonction ya bien subitement bayebisi eke mosala esili eza susu te balongoli mwana donc mwana azalaki na etola bien ke alingaki abala obi alingi abala motu boye ekoki kozala susu ke esimbi te oyo na boyo ezalaka donc bandenge ebele me tosouete yango te ke ekomela bana te parce que motu oyo adesidaka na bomoi na biso eza kaka nzambe biso baparent tozalaka wana kaka mpona kobatela kaka kokengela bana mwana kosimba moto boye te place wana soki okei osimbi okozika moto place wana kokóma te biso toza kaka mpona bongo mais le reste nzambe moto abatelaka et en plus nakoya koloba ke papa yo mpe ere moko mpe ojoue mabe il fallait pas oloba bongo na kati ya public papa abomaka kaka moto ata bazokolobela bazofinga oyo bomaka kaka moto eza problème te papa ti ndenge oza wana mwana yo wana keina ere abotamaka omemaki na maboko asumbelaki yo likolo ya liboko papa asumbelaki yo na pantalon okataka pantalon te ke obwaki ozwaki liboko na yo te ke okataki yango au contraire ozwaki liboko osukolaki yango ozwaki pantalon osukolaki olati elakisi ke baza bana na yo elakisi ke makila ya monoko babwakaka ndambo bamelaka ndambo baza bana na yo munguna aprofitaka na maloba munguna aprofitaka point oyo alobi boye ngai na kokota na kosala boye parceke ye amema ngambo bakoloba ke papa na ye abimaki alobi boye monde entier nyonso bazokoyoka bandoki banganga bato nyonso ya miteya mabe bazoyoka bakozwa yango basali bana na yo mabe nyonso ekozongela yo opedre oyo yo omoni oyo eza chere mpona yo kaka mpona biloko ya pamba oyo eza bareseau sociaux bazala kaka bongo mpo basala bavideo na bango bazwa bamatière esili me yo moto kozonga kozalaka na susi bana na ngai pourkui nasalaki boye pourkui eyaka kaka après yango balobaka ke bamire ezalaka na matoi ezali bamire oyo te ke mire kaka ya pamba eza na matoi non balobaka bongo peut-être moto azali na nsima mire wana azokoyoka maloba oyo ozoloba ye azwi yango abalosi yango na ndenge na ye akesala mabe na ndenge na ye mpo ezongela yo moto olobaki maloba wana or ke yo olobaki na ndenge mabe te yo ozalaki innocent yango balobi ke avant na koloba contrôler lolemo na yo mbala sambo na sambo donc 77 fois contrôler monoko contrôler maloba ezalaka nécessaire ezalaka bien mais mabe mpe na bino bato ba réseaux sociaux bozofinga bozosala baémission bozosala baanalyse mosusu ezanga nango ntina bozofinga inutile kofinga bopesa nde conseil bozofinga papa bozofinga bana bozofinga non bofinga te bopesa nde conseil ezali likambo ya famille toboyi te bango moko bato bamemi yango na réseaux sociaux moto na moto akokata gato na ye azosala baanalyse na ye na ndenge na ye tozoboya yango te mais ezali likambo ya famille bapesaka conseil bandeko na ngai bapesaka conseil il faut pas kofinga tokozwa yango solution te la famille nazokotia video na ngai nazozwa yango epai ya coach na ngai noko balen bisika azwami na Maroc napesi ye mbote mingi bisika azwami donc toyoka ensemble est-ce que manike lolenge alobi aza na raison ou pas ou bien aza na tort ou pas ou bien oyo azoloba eza na nzela ou pas mais mpo na nga aza na raison mais aza mpe na tort akoki koloba makambo ya kufa te bandoki banganga bazokotala oui baprofite nango mpe te
nzambe pe azotala nzambe na banganga nzambe aleki puissant nzambe aleki makasi nganga pe akosala eloko moko te eza kaka mama kaka asenga bolimbisi ata ye akosenga bolimbisi te me asenga bana ata na privé bokende koluka papa na bino bosenga bolimbisi esila boloba papa soki tosalaki mabe limbisa biso toza kaka bana esila papa pe akoboya pardon ya bana te papa pe akoya koexpose susu bana na réseau sociaux te ke bana basengi nga bolimbisi boye wi akoloba ngo ke bana nga basengi bolimbisi botika moto oyo ezopela ekosila bandeko sempesa me ya kufa oyo ya boye te ekomela bana te non ekomela bana te donc nazoboya yango mpo nga moko mpe naza mama ya bana jamais nakoki koaccepte makambo wana ye alobi ke kufa pasi eloko boye ekomela bana apesi nde conseil bien bana bazonga na papa na bango bazonga na makolo ya papa na bango ekosala bien bandeko nazotia bolanda yango tolanda blessé makasi son père t'aime beaucoup Tenga fali pardon pour blesser makasi son père t'aime beaucoup mwana mona fali nenga linga mwana wana fallait balo emaki na sana bébé qu'est-ce que tu as fait à Pali pour qu'il se cache comme ça ne loko na sosala ki yaya bibe lobi maranta salinini kusali mabete ki na vient demander pardon à ton père yaya liwa to babantu liwa yaya nikitina mwana senga pardon wana liwa au perdre ye kanga data les autres les missions au perdre ye au moins les locaux eleki eza ba kongole des portes liwa ya yamba loki nyonso bakali mwana sikoyo babi papa na fongoli porte to kota yaya liwa eza kate mutake na cercle mwana pemba mwa ko mobeba bile mama eloko nini otikaki mwana wana de tata na ye toza babantu magicien nyonso atali émission afali afungoli porte niki fukamela afali alongola maloba likolo ya mwana mama moto abombaka bana mama yokaka mpasi ya mwana lelo so mwana nakufi yo oyoka mpasi koleka fali oza na banka mibale sitajo leka na réseau fukamela fali fukamela alongola maloba wana likolo ya mwana aza mwana mwasi mwana aza ko mokolo ndenge wana olingo perdre ye yokati bato nyonso baloba na motema malamu yaya bato nyonso baofinga fali yaya baomatie kanda kitisa motema senga fali pardon senkena senga papa bana o pardon yaya liwa ezoya mpepa liwa niki so senga fali pardon to perdre mwana to ba noir mutu wana yo manipule aza na pouvoir te liboso afali ana pouvoir te ania soso omati baliati aliati fomu ya fili kaka mpe mekanga yo mwana mwana otambola mwana bebi yokani te eza bien bana solo bana kufa yo bomi tata momi bomisi obomi muteza na bomoi obomi yaya nikisenga pali pardon je dois supplier yo nasenga pali pardon pour blesser makasi son père t'aime beaucoup mwana mona fali nenga linga mwana wana fallait balo emaki na sana bébé qu'est-ce que tu as fait à Pali pour qu'il se cache comme ça na eloko na sosala ki yaya bibe lobi maranta salinini kusali mabete ki na vient demander pardon à ton père yaya liwa to babantu liwa yaya nikitina mwana senga pardon wana liwa au perdre ye la famille bandeko bozotala biso bozala mite la famille tosi toyoki oyo manike alobi mais alobi na ye bien mpo ye mpe aza na domaine ya bato ya musique wana ayebi 12 kuna elekaka ndenge nini mabe kuna basalaka bato na ndenge nini soki totali mpe bien na ndenge manike azoloba aloba na ndenge mpe ya mabe te comme mpe aloba mabe atanga komba liwa non
liwa mpe eyaka bongo kaka te ke libota wana ezalaka mpe libota bafungolaka porte ke liwa wana ekota ata bandoki banganga oyo nyonso bamoni bamusicien nyonso bamoni bato mosusu pete bazalaki na barando na papa na bango bamoni ke bakesala mwana mabe tanke nzambe mpe alingi te tanke libota wana bafungoli porte te bato wana banganga wana bakokota mpe te azokoloba aza na raison bato bapapa na bango bazalaka bato ndenge basalaka bamiziki na bango wana bazalaka maboko pamba te bakenda kosimba soki d'abord bato bayembelaka nzambe bazokosimba ebongo bango me aloba te kaka nkombo ya kufa sorry la famille bolimbisa aloba te kaka ke bana bakobeba bana boye te eza eloko kopesa conseil ke bana bosenga bolimbisi na papa na bino surtout ata monde mobimba bamoni wi bayaki na problème na bango na réseaux sociaux il faut esila mpe ka na réseaux sociaux mais réseaux sociaux bapesaka mpe solution te solution ekowuta kaka na kote ya papa na kote ya bana na kote ya mama na bango bapesaka solution ekosila même bamarabu même bandoki même bato wana bamiso oyo 4 so bamiso oyo bazalaka bazokotala bakosala mpe eloko te na nkombo na yesu bakoboma ye te eloko eza wana kaka ebana bamikitisa bayebaka ke oyo papa na biso torespecte ye tosola na papa na biso tozala contact na papa na biso surtout eloko fali alingi yango wana mais oyo nde ya kufa ya boye te ekosimba te nzambe aleki bango na puissant papa na bango soki ayaki ke aexpose bana ekosimba mpe te papa aboti bango mekolo na pema ezali papa te ezali nzambe papa azali nzambe ya se wi baza na droit barespecte papa batosa papa c'est ça mais oyo akolobaki ya kufa ya boye omweke bana ngo batambolaka nzela moko na bango na banzela na bango wana mais soki batambolaka na bango nzela moko te kosimba bango mpe te mais bana bozonga na makolo ya papa bosenga bolimbisi papa akozala maboko akofungola akolimbisa bino bandeko na ngai toyoki biso nyonso tolandi biso nyonso topesa baconseil ya malamu totia mpe bakomantere ya malamu bakomantere ya mabe te ekoservir na eloko te la famille tozala te communauté moko kaka neti tozalaka na mitu te neti tozalaka kaka bato botambola kaka bongo motu na se makolo likolo te tozala bacommunauté oyo mpe bazorefléchir lokola bato donc topesaka baconseil bisika oyo bozomonaka bato bazoyokana te bino boye na mwa implice na bino ekosala bien bandeko merci nazalaki na oyo ya koloba oyo ya koyebisa bino nakomi na suka ya video na ngai la famille ere nyonso bokotala video na biso s'il vous plaît to partager to s'abonner mpe la famille ekosala biso bien to aimer ekosala biso bien merci natiki bino bye la famille.